Banza London TV avec des Bruno original. Sakana. Quand on a battu à l'éloté, il y a quoi à côté, on s'en bendima. On a côté la vie privée, boyaï. Dans le bano clair. Na bota bana 10 tata tabinoni. Comment ça maman ngam tabiyo matindo ngabana 10 abike na apia kel. Yo pia nga faute. O général ngaba. Des Banza London TV. Bité até. Soukana ye banzambe kota lola. We tikale taliote. Zelanga so ngongi dans la pesi mabonza point train. We tikali ngana nga. Na ote o schéma. Des Banza London TV. Contrôle technique. Ngamo na chefi na ngaba rétroviseur. Nazo mi kengela ngamoko. Côté na konyata fona tala po Congo se baby. Des Banza London TV. Ya kuma mana baliki na basi na musala mobili. Na moyo kaka oyo. Ko bala nazo engloba ngo na façon moko. Ki oluka wa tope na motema libelo ke po. Ko 500 jote sana ngo chaque jour. Des Banza London TV. Sakana yo. Yo ngati kwa invitation de kolia malonga. Na mona fraude la biloko kitoko na fête ko le comme invitation. Sakana. O mwanda ka isala yo. Yebaka piste. Na koza nanga footer, plan placement comme nange comme na marquoir. Ko le comme taibaka dada. Des Banza London TV. Yo kanga oza mwanda ka isala. Comment kolo mukilo e paso pe mukilo er moga yinde ki bakimi se pesu na mboka musu. Kolo mukila kimi muto yake la. Seki na tango lelo ngeza ndeni. Sakana. Ko na bate ya lelo te. Yo kwa côté on nzambe ndima. Anga kota na vie privée boya yi. Des Banza London TV. Yo kanga très bien. Inceste wane salemi oyebite le pourquoi mususu ngana yebi ona oloba te na soutenaka te na kimaka te me ezali na toucher potuni na yebi misusu a partir ya misala molili na biteke bango e arifaka misuna mwana ndaku kote mwana simo sala molili intoxiqué moninga bakomo bima na butu. Des Banza London TV. Na mona fille à 14 ans 12 ans 7 ans mais na butu asa bo aboti aboti na ndeko na propre ba pesa ki misala molili na butu déjà ba bima na tongo ko ebate mais mingi omona kana kotana moyo ba déformaka akomi ermoka ngengi wana utiko bota ermo pas komi wale. Des Banza London TV. Ça t'a profité. Comment elle est qui n'a moyen de comme c'est ma kang ou bien mon bayana yo. Et bandi comment ou bien moko bayana ye ko timbela ke afroda abimande ko nanga mais illégal. Des Banza London TV avec des Bruno original. Bonjour, bonjour fidèles internautes de Demel TV. Je vous dis bonjour Bisika, Biswami Binope, bonsoir et Yohaneso dépendre na ngonga nini bokolanda. Na pesimbo tina uya swami sima ya caméra Denis Merveille. Je te salue, je salue le boss du chaîne de Bruno des King original. Sans oublier le docteur Mossi, le docteur Moss, l'homme du bien-être universel. Voilà, na pesi ombote, na pesi pembote na prophète Benjamin Dimoussi, le président Profa. Sans oublier mon ami Dan Ozil. Voilà, je vous salue. Dan Kapiamba, Padley, Pipina, je vous salue. Je salue aussi ma fille Keola Mayangi. Ça, c'est aussi ma soeur depuis Londres, na pesi ombote. Nayango, na zanga mon côté na Oesika, oui, tout ça na base, tout ça déjà tout on a déjà en place, on comprend que tout ça na base il y a Oli à Pétel, il y a Pétel, le papa John. Comme vous le savez, je ne suis pas sur ce plateau, tant au moment déjà en placement, on va comprendre que tout ça na au papa bolinga ramingi mutu au bolinga ramingi au portakaye dans vos cœurs parce que avec un bateau li malamu ya kopé Sabine tout ça li bongo na Pasteur John. Papa John, bonjour. Bonjour monsieur. Bonne santé malamu. Toko makasi. Journée les autres annonçaient comment? Journée c'est la nango bien ndenge mesana kozala. Moni na ko côté la journée malamu to mabete po mutu musuna minute ngana zo sepela yo kuna zi problème. Na minute ngana zo batay pa nanga makamiso kende bien kuna côté musu balongoli mutu musala. Yango moni to vivre lokola ba bouchon, c'est là ba tindika osala rôle na yo. Ba bouchon na dame. Modèle ba tindika là on a un placement, auto aussi c'est la match. Ne peut pas comprendre. Na comprendre pas. Yango moni côté nanga Dieu est bon. Alors bango chaque fois. Et Simba te kolo mukila tikeli ka nzamba libe ya libela. Vraiment côté à la base. Ok. Alors papa John Pastinga ngami ngobiongo papa John. Papa John toi ça comment na ba internet ça on ba la kisi biso bande komi balé na Belgique précisément en Liège. Bande komi balé ba kuti bango na mpete pour ba boti na bango.
Donc moi c'est bakanga le comment ça bakanga makambo la mbetu bazo sala makambo oyebi. Basoni bango pourquoi ça oyebi ba répondre ba parole bango c'est parce que botika ka toujours biso mi balo kanga biso nanda. Bon, à vrai dire, yango penza te raison. Raison eza na makambo ebele. Est-ce que oyebi ke ba to lukaka éducation ya kopesa mokili mais kaka biso moto sa ba destructeur ya mokili. Nazo ba n'offrir. Oyebi ke avant na koma na place aux autres ba zoka likambo ndenge za. Mokili elingi bato batambola malamu mais mokili nde bebisi bato. Oui. Effort ya koluka ko faire évoluer mokili na facilité ba privilège ma bela moki côté là ke tomboki. Bango ba le bec c'est ko kangela bango réseau bango ba suit mais ne pas dit yango. To kola biso sur ba ndaku tout on a coup de rien à voir pas même mes aboy. Na ko pesa ba 4 ou 5 pour moi na ke ko sa première cas ko sa la bonne. Ba fille wana so bazana âge ki mukolo na ba téléphone na bango déjà. Mutunom tazana ba film o atala déjà et ba porno ça déjà à 5 zo a ebi. So ka côté na YouTube na ba wifi wa abia tala yeso akomona na ye. Na ba no polele. Et puis on a un peu moussou c'est ça mais on regarde très bien. Inceste wana salemi oyebite le pourquoi mususu ngana yebi on a lobaté na soutenaka te na timaka mais ezali na toucher potuni na yebi misusu à partir ya misala molili na bite ke bango e arifaka misu na mwana ndaku côté mwana singo sala molili intoxiqué moninga bakomo bima na butu na moi bien na mona fille à 14 à 12 ans 7 ans mais na butu ça bo aboti aboti nande ko na propre ba pesa ki misala molili na butu déjà ba bima na tongo ko ebate mais mingi omona kana ko tana moyo ba déformaka akomi ermo ka ngengi wana utiko bota ermo pa komi wale ermo pesa ka bota na pesa ba pisa na eza mais wana eza molili sko na molili pesa ke koti bongo tina suko komona e ko mpezu ati ya moyo na mona ndako oyo bana basi na bana mibali ba pesa bango misala ki molili oyo to yebite di banda ba mona ka bien mais e komela bango ngambo na ndako. Donc ngambo nini ya komo manamba leki na basi na musala molili na moyo kaka oyo ko bala na zo ngloba ngo na façon moko ki oluka oya chopena na motema libelo ke po ko 500 dollars ça na ngo chaque jour na bala te na ko bima na mo si chaque jour so na mambongo nanga moi si pas bala te so mo bala mo benga ko takenda ko ke pe ba sepelani ne pas dit que baba ali alongeli maba mais si ko wana umona penza nazo bana makambo na okota na kati tena ndako kota kuna te po talinga tena chaka sata kate mais biloko wana eza na te so comprendre ba bêtise on a tu ya nazo pesa yo e fier okanga na lobi yango te leki na mo bana leki moi si ate bakangele ndenge nini ate bakangele ndenge nini so comprendre et ne pas dire yango pesa nga ba posa ke na ba idée wana ezaka ka ba buzoba ya ba makambo na olo bana wana ke ça t'a profité. Comment est-ce qu'il y a un moyen de comme c'est ma kang ou bien mon bayana yo et bandi comment ou bien moko bayana ye ko timbela ke afroda abimande ko nanga mais illégal bazali parce que bazali obimande ko nanga illégal ba bombela ngame za faire yo moko botama na tata na mama ya solo ngaka zonga ko zato mwana ndeko ou bien ba sombanga ko somba ou bien na bimande ko moko ya ko ya bibamba on comprend le quoi dans ce psayo donc biloko on a tout comme 21e siècle ba film total na télé et toxicapé makanisa batu na lo bano makamba mike au moins tout wana ils ont contribué na ba ça ta quitté si ba volume moko ya makambo mabe et belle par rapport à ndenge salaka aujourd'hui remarqué que ce qu'on tika ta bango soit comme na mikolo pourquoi bato ba balani balingani na vérité ba combien infidèle ça danger kota nazo bano makamba mike mobalo lingi moi si pas ça bien et que moi ça mal proprié ou bien et là comment ma bête moi si azandenga ça moi si no kutu batumso so ba moni ba lula ba la taille ba tika la libela ba fidèle mais yo zana moi si on dit no comme infidèle que le bimana ba film so ko telo comparer bango et balanité na te so comprendre moi na so bana makama mike amanka yote afinga yote biloko ne uti wa pone so ka ke 21e siècle bato bazo katali kamboko jijaka wana komona mutu musa moni mabe mais kendo tala abimaka na ba film so zana age ya mwana na ekutu fade o bazana na so ba nono mukili yo kanga très bien siko faute ya bana ana oui siko mabe uti wat mabe tomboki partout dans le monde et la muki lo kwa volke beti kano siko ba dega ngo baniko ça ko salema siko yo kinga vérité et comme mabe bando comme malam so ito kena so kana likamwa lobi to so na deka tala na RDC
banzembo ekomi kobima soki yoyoki na baleki na famille quand on banzembo porno mais censure à tolérer batu bayemba nzembo te baka ya kala ba maya banzembo éducatif elinga masute banzembo ekomi ka soko yembi mabo tangi komba makamba basalite baba sexe basina mibali nde exemple na nzembo nga mabe pe bazi autorité babwaki na kati autorité akumisika bayembi mala ngalang na loba na yo Congo yo kanga mokili ekomi na makambo moko soko za na maîtrise te au comment la camion parce que peut s'engo valeur c'est si comme que si les freins l'air vitesse c'est ça l'accident makambo komi Congo yo moni période faut aller kenge eza sous makambo classité pour classe to ko lande ko zoma ile ko koma na mbongo na vie na ko zoma ile ko tonga mokili mais mais ile ko bata msavi ki tena ko na pesa vie nga ordre na tanga te mais na ko sabana nga na sagesse moko nzamba chapu bazala l'aise eza souté lelo komi tambola ka ne kenge ba ko finga yo fo mutu bolole zoba Kingani. Vous comprenez? Lelo ka so komi kaka on a jepso lelo. Mwende lelo za. Mais quand on peut se fiker structure que tin, n'attend moi que ma sœur est bololé, yo so kan se yonde nan. Au moins même na quartier même na famille ba comme ko loba no loba. To kan si ndo komi nan. Est-ce que ndo ngoma na job sa yo? Pourquoi? Même na ba famille ba comme ko tolérer moi na bango moi si abe ba me na mbongo famille c'est pris là. Na loba no clair. So yo kinga. Soko ebite mikolo okokendo kwena poule moko kaka bato batindaki yo nde bakomi kocholo na suka so ipo salaire meme na liwa batiri kokosa kolela na mtema bazo sentir que mtolo to bomisi Kongo ndenge kono ero so sima ke tena na maîtrise nga nazo sona sa ate soko bika no sali kambo yo moko yebi ata mo bango ba moni résultat te ba moni forme ya mutu na ngwe pesi nzela te ba mono katina te il faut que sentir que obima ke ozongi $50 obima ke ozongi $10 obima ke ozongi shawarma wana famille mwana malunga ye ba ko tunu te mobile ngo nani asala ko copie nini te pana bango yaka na sengo ba lia soko ko kufa lelo trahison komi partout na je bisa yo vrai malamu etengami mabe komi bien pourquoi ba tubazo tambwa na van normal na mikolo ba komi batama sumu net ba twasumba na ngana tambola na logique ba ko fingo ko sa bololo za yuma kota banzela mafia zala muyibi banda ko yiba banda ko kosa sala kinduma makasi ba ko metele maboko na batinyo so tala prêtre yeyo Kongo ndenge komi sala o sala ka to bebe komi wapi yaka na mutuka a gagner vie ba ko tela te ko zeli wapi o sali nini te na lo bana yo 2022 il faut zala ekenge soko sakani na je bisa yo ba silisi kolo mukili valeur on dirait pine to boke so sile mukwepe malembe kondima ya kala na lelo komi différent ba sambeli ya kala ba nganza be makasi ba boya ka bomengo lelo ba tu ba pesi confesse na bomengo ba tenzambe pembeni ba komi ka nzambe soko sali tenga na pengui biso nyonso so sali te même ngana na pengui tala na olo bana yo oza na sekina o me 2022 oza kiaku kiangani telaka 2022 même banzinzi bazaka sur groupeité et fait reprendre groupe bazotonda te police angele kimi mingi comme nzinzi na nzinzi luka kote okotelemela luka pota na yo mikolo nzinzi nyonso tala bakam nazolo basa on a yebisa ba piste créé en 2022 yango moni makambo tangelinga na pesinga penana mawa na souci ko ba fi wana na mwana mbali souci ya bolingo bango bazaki nango ebimelika na bango koma nini esali ke bango moko ba créer danger parce que toza papa moko maman moko ki autorité a ko pesa famille kilo ba boîte yango ndeni ba mi comme si ko ba ndumba ba sala kobo ndelo ko fortuna ba posa et dominer conscience na bango avant la posa dominer conscience ce qui fait o atala ki fait le ba porno o atala ba filmer o asala ka bo e balance bango na mutu ba bosana ke to ba ndelo ko toza des sexes différents ba bimi Adam na Eva po Adam pena soka mona ki fanga ba teko mwasi na nga penda leki na nga ba chelinga mais abima mwasi na ye na vie bisayo kini keia nende so comprendre de yango do amoni leki ne lokwa ada alwa Eva to san kaza jardin de ba kangele se nanda ko komi jardin de to luka no se ba non na sekina obi ke siko se bobo ti mona bopia komboni mais tout on na faire avec kinga problème bizaka ke masumu évoluer yeba ko tamba ne kenge période to komyo et asuma kamba classe était ya otena papa na maman okoza na ba parents pe batindo na nzela mabe po ba kwa mbongo yo ça sacrifier
Si vous avez maîtrise, on se passe par rapport à la coalition catholique, on se peut aller liburu. Quand vous avez fait parents, pour vous avez ma casque les cabatunions. Pesez si vous calculez mon tamara ou tchekaka. Ni on gagne lingi, ni on gagne na on maîtrise, on peut s'engager respect de tout ça. Alors bah non clair. Nana kolinga so tambo na nzela malembe ba chola image ali pas sans flap pété. Par rapport à les qui ne bazon gindangi dans la facilité moins de barenye ya kanga mutema. Nani azalelo 2022. Donc moni, na zo pesa conseil wa kolinga nzambe ezasko ya kobanga bible ya kotanga bible te. Kolinga nzambe ezasko ba prière belete. Kolinga nzambe komi place otambolaka. Muto ayebi to tadi bosona sima. Nzambe liboso ne pas kotamba na vérité. Po sinote na loba na yo. Na batei, na bandimi, na bato asambelaka te maîtrise ya kobanga nzambe esili. Na loba na yo mudu komika oye koya. So na kufa na nga. Ba ozongo na maseki me makambo eza série. Soko lingi mona munena kolo mukili tala eza soko kende ka yo moko fanda tala ta ibale. Mama soko fanda tala ibale ti ata pendant 10 minutes. Ndolo baki nanya sale loko ko nangwaza. Parce que banda ko songa malembe ata bate yote. Structure ya kolo mukili ndenga tia. Ozomona teke malamu kutu ata bato quartier so ba monyo na malamu. Ba ko betelo ka maboko. Sa esamba. Malamu kanga mutu soka mona betela ngo maboko. Et wa mona malamu amemelinga mai batika yo. Et pourquoi malamu ezaka toujours bien? Malamu ezaka na fautité. Même ko gérer bato. Ezaka ba classité. Soko zaka mutema malamu batu nyoso bako se plaindre bako tune étude otanga te. Ba mona ka ba résultat malamu za nango babite mutu au mela. Soko moni mutu ba tiene sika o azo gérer batu 4 5 6 7. Akomi ko ko se justifier pour ko pesa batu raison de siko azazo kokate. Akomi compétent. Quelque chose classe inaï. Na lo bano polele. Comment papa lingo toni service na ndaku to pesa so bikila to ko taka 17h to la fin. Tikanga kende wa papa voisin na moni bazolamba na poko na likwicha ndaku na bango ebi équipe nationale ela lisanga bien tikala kana lokumu ke yo za tata foyeba o lero contrôler bana lambi to so contrôlenga yo lambi si pas contrôlenga yo na bela kwa sokona sans respect boni ko nimbi sanga nzala na lota ndoto na butala lala na mokato ko lota ndoto makongo ko kata pokina kato ndeba memio ngasi na la na santi ko sa sikola la tena koti nde koma ngai ndabe eza koma tala na pesa ba piste clair tala omani mukila na jabisa yo 2022 yo kanga vie et comme na leo eleba difficulté monde entier et comme nango problème ya ko pesa yo moko solution fe utana yo kotala ka sute ke na simbe ya ebele bongo na banda ko bonga te oye kutani na yo oye bongisa meleleli yo pesa ngo forme etiko na kimia bato ba sentir ke azwa te azalaka boye na pesa conseil longola misu na makambele kio kilo okokota na concurrence okomingi na pambo komona kwa nzamba lingi bango koleka yo yango moninga na clôturer lopango na ngalo kwa na ba fille de fer ya ngamoko tina tambola ya malamu na beti maboko ya mabe epesinga mateya sona mweli kambesa meli muninga ndenga bien na kumisi nzambe na ngako bate et pourquoi na tout na répéter que pourquoi ngai te ngamoko na zana ngona capacité na sala yango nde ko memanga tina rond point na vie na bika que so ennemi pesi bikila ko bomba sans frater na ko malobi na disité quel que soit cop et lo que zengi ba congolais na lo ba no pété nzamba ko lingoti na 100 makambe tali ko tonda na yo akako vérifier te quoi a Georges yo oza mosambe na ngate nzambe abika ko lia to tondi te akotika santé boya yo te po emta sala akotika santé na tongo mais avatika santé ya lukela na yo moko ata mukoli ali ko beta kopi na ngolia yo na mukoli ali pa te nyoso kaka nzambe na ngako sala nzambe na ngako ndebe red na zo ebisa yo mutu mususu azibo porte nto kuta na kopi azo mema vi na maseki ko landa baninga comme si azana famille riche baninga na bazaka na puso ke inda ko benga na téléphone ba ile yo soko komi pia ko benga nani na loba na yo balobango mafuta tababalaka tango eza na moto l'air makila na maeza bimisela yo lukela yo so ipo aussi ekonzo sans ekonzo jamais na kosote kamia teza sika bokumisi moteur so ezangi carburant ko koma na voyage et ko tika na nzela alors bano polele so yo kinga Pasteur John, hier soir quand je me travaille tout pour petit une prophétesse a zone là-bas fidèle na que oh nyoso akota de gens oh nyoso hein akenda libala yaka tofanda babala ete soka kufi akota lifeli kasi bamate abino bolukaka yango wana ato bota tabo so sala lobi bamate abino bolinga koyoka yango wana
yebisa au moins problème na zo bani sabo yo kanga bien premier problème auto yela na kataka raccourci ko yaka mukili lokola muto alinga kende wenze yo kanga très bien muto alinga kende wenze akenda na na au moins ni sozo ke wenze ato memi 50,000 conseil na kopia yo avant kende wenze banda ko vérifiaka est-ce que mungu ezana ndako to na somba ka libela avant na somba misuni po mungu andaza base ya nyoso ko somba ko pesa gu et bela basi bakendaka wenze basomba ka misuni ba 200,000 ba 100,000 ba combien ba bosa na mungu bandi makaba ko senga mungu pa ba voisine o soko sengie mungu apeso ka muke et comme ka conscience soko lambi na poko moni aleki ba faut tele lipeka na lo bano polele et bela ba prophétesse ba prophète na ba temisus bazo mema bino na makambo distraction o ya vérité ba chango permettre bazo ko temena ba mbulunga na lo ba chaque fois ndepe na yoka pe na yebie mobali soka bali basi 10 mukolo bongola motema jamais boya neuf atika na moko komi mabe otulisi ba neuf ocha bango wapi zwa bango nyonso 10 bongola bango mitema zana bango botaka bango tim ko bokufa bokoti lola yokana nga très bien deuxième cas soko so yebi nzambe komi na vérité ata bitumba yeye ko bakateke nzamba lembi yo oso ndima nzambe malamo à moins que ko sabiso zo prier mais na kato saka ba bêtise mususu soko za na vérité ata bitumbeti na sate memoti na liwa batu bako cholone bembe yebango za nzambe okuta na place ya lingi kolongwa na yo nzambe na sengi volonté longa poto ko tikala kende ko kuta na danger na lo bano clair na père exemple belé exemple ko la sœur Marie Missam na te so comprendre servante nzambe est-ce que na logique penda age on a mukini sa ko linga kene ndenga sali mais asali makama minene pona makama tali kolo mukili lelo ake na baka gloire à Dieu yo kanga très bien et si mbeti ye bango lokola za ya ye quelque soit et ça la mabeto na malam a kozana place to kokuter ya bien pour ça ki ya ye o ya za ka kole lo ka fa e inda a reconnaître quand même na suka te et ça la na mana makama mike o ya ibi mbongo pana bango soka ki ata ko itanga zozonga na muteme baka no eza chebiso no kubanga teme na erreur pona saki tata mabe tata moko ta kengela mona na mutema tina suka ta sali ba betisa makasi argangela ko lo ba me aza yo ya ye infiltré jamais moi infiltré soka ibibino ata ki ma pote sile mko moi ne faut beaucoup te cacher pas payer prix mais moi na bobete ka mamba ata songa nanda chez bango na bisa yo yango moi na pesa ba consommation yo kinga très bien prophète soana oya lobi na bo ite selon denga kanisi mais na pesa ba conseil ke boti ke ba festivité wana os bata bana 10 na diba les athées oh bongo nano yokanga combien de bana ba botama sa mariage mabala yaka to fan bana wana nzamba pona bango basalela ete tala ba jefté basala makama minene na bible te tata na ye azaki mama na ye ndumba te po yeba na boko tanga 4 5 6 po mango na contredire ye na lingaka te basala nzambe na contredire bango po to nzela moko balo bakande makambo eza clair tandela batu polele bo mema batela makambo distraction te yebisa mutuke bongola motema ndima nzambe sidi na bota bana nga 5 6 7 na basi ya yo nini est-ce mabala nyoso ekolisa bana eleta alliance ya tiko lata lesi ndeza kolinga makasi koleka bato bayaka to fan oui mabala ya to fan da combien pila alliance na miso bima makame na vérité za kitoko koleka alliance na wala bano clair combien de mabala soto ya ba sa alliance to kolote nzamba poni biso apo aboyi biso sakana yo yo ngati ko une invitation de kolia malonga na mona fraude la bilo kitoko na fête koleka muta invitation sakana o monde ka isala yo yebaka piste na koza nanga fouteur franc placement comme nangé comme na marquoir koleka muta yebaka dada yeba mukili na deux choses comprendre o ezatala na te o ba bar poto ya vie ngana te ya facilité soko yebi ngo kinga schéma pour réussir ko kebaka kimila ite contrôler yo moko tango solo la betara checking na makole simbite maboko simbite nini ko simba surtout nga déjà makamba bike elanga te ngako boko ko simba na lezaka na lambi na tongo kwata challenger bar poto article 1 nga moko nanga fona lukela nga na ko bimisa nga wapi fona lukela nga lipa ya moninga na zaka na placement nga ba ko bima na fandika bo 17 ans ko tele ko tele mbongo ebimi biter na ta okeli boso na ko kimana na sima take zoko ya kitwamina futero achebi ngande na memi championnat tala o mboka tala ka biso batoba ba vaurien ngako tala ta français fona kanga munoko po français la kinga kilo ngaba décision pays na kota raté na suka ka balobi nini yo kaka mutu mobimba ba biso erba kotizaka na zalaka te na kaka na pilipili pona ko maso associé pour ça na pilipili ko dame yo na peso ba piste là
nga na tambo na muto azosoma masanga ngaka ba cigarette to melo ko to ba partenaire atuni de bouteille ngaki na sombi shimbo mona pelise na chena munoko lokwa mwa muki tanga mela bito za associé ye motini masanga nga motini si shimbo tampe to sanga moni piringa soto ke bar na to sanga ba dépasse ndenge moko webi technique oyo challenger yo tala na peso ba pista la o mo na lo bana yo na tali sa ndenge monde kende tala monde en tout cas na sekina en tout cas soko bi kongo te ko kufa ko tala ko yoka bi yoka te soko yoki bato ba ko modifier fi na yoko ina bato ebelo ko mona fi sa mangbanze ya moninga na senga mukilité famille na yanza menda ibinga e simba te ngande kolonga na so sherenga lero na komi se fait na koki ko koma tina 85 minutes à match ça foutait jamais coach a moné ko betaki bien ko tiki aussi lisa ba biso OK na peso ba suye tala ko pesa ka fotité keba na biyoka yoka wana batu moko ba distraire po eza na mutu mususu atebi na shoko bandelo ba omoni makambe komela kabino ngakute komela ngate lokuta na oloba na yo kolo mokili ye moko asala biso ayana nzela kwata na oloba no vérité bato bakataka loka azaka mwana nzambe seke ti bando ateka bibonga etekemaka chaque jour po papa azaka menise ya na jour mosu etulaka mama ne pa fanda mutu toboteka ezalaki mwana nzambe me ndeni lelo bibonga etuli tolai na mapa nyongo mpa badamu na opeso bapiste etala yokanga oyo eza monde kaisala kome kolo mokili oyo poso mpe mokili eri moko eyindaki bakimisi epesu na mboka mosusu kolo mokili akimi moto oyo akela soki na ntango ya lelo nge eza ndenge nini sakana okolandaka bateya lelo te yoko ya koteya oyo nzambe ndima oyanga kota na vie privé boya ye naoloba no clair nabota bana 10 tata ya bino nini koma nzambe amoninga moto abiyo matindoni nga bana 10 abike na api ya kere yo mpe yanga faute ogerelenga bango teya suka na yeba nzambe kota alola oyo etikali etali yo te zelanga so nakonginda napesi mabonzi mpo un train oyo etikali nga na nga na oteyo shema koza 2022 opema to ebipiapia longolo na qualification koza leri ya keba yebela contrôle technique nga moko na tie vi na nga baretroviseur naza komikengela nga moko kote na konyata fo natala mpo kongo ese bebi naoloba no vérité yokanga so oyoki nga na opesa bapiste clé banyama kutu nde omoni bango wana bayebanaka nombre te bazanga bacarte électeur me bayebaki oyo aza ekiri na biso ekiri mosusu tobeta ye ndeni baleso bamoni le mosusu babetaka oyo mosusu batikaka ye me bazaka balio oyeba na opesa bapiste so oyoki nga na opesa organisation eza partout tala nzambe premier moloni 5000 mo ezoleka mopepe namonika jona anyati eutamta utakita liboso nga bi 5000 eza muta liboso enyatela moto wana ndio alinga akita siko aboko kita pombo mbongo a doublare nga bana ngata ngabi toko doublare biso nyonso to ba kolombongo nani sakana yo na tigelo boni 5000 bela montant ticket za na 4 ekolo za na 4 ba monyonga mape na 4 jamais na taka nga kita ngape kita ngape na kita papa kita comme lokwa ema papa yo kita nga no kita liboso ngabi to pousse ga na nini nataka be mama tanga bive 5000 euros pe na mo to changer ngo 2500 na za bonus na yo bisayo ko na nga kende se ba okanga se se makambo akonge o kedi banda te to sauver bamsu ba kabara te fe ko ya ka bongo po ni na pese ba piste o za mboka moko fo za vuvu na yo bisayo bisaso to tubela Congo maeli so za maeli te obima zoba na miso bato conseil gratuit linga yo moko pesa yo moko structure lukela yo koyoka matute nzela ko bonga eza nzela moko ya na sacrifice boya makambo lekyo na minene kota concentration na musala linga musala zo sala soko zibatela lobby kozala kato ke ko posi 50000 ba bengo na tango na lembi na yaka jeudi bolole soko zui le lobby la muka 5h ça lokolo zo quitter tango zo bakisi ezofi evimba pesa musala na katela ngondelo ina ne déjà 3 ans soko bimisi mapambo litikala libela so moni clarté et budget c'est mon on comme trop au kati na changer copie na mat vieux escalier OK qui simbi atako la raté muto evimbaka Zamba Pambo. Merci beaucoup pasteur le basuka ezani le basuka ezaka na lela bino tu fort na fungola makama mike boyo kabiyoka yokate passe ya Congo yebani partout ba changer message était na batel misali koliko s'il vous plaît papa nanga na to mo misali mo kanzamba leki na TVA wa skozo bisa zelo ba
namoni mutu moko na $300 nzamba lobi otika mama wana ba distraction totika na mbongo ya mutu alobi batikela wana ba distraction wana aitaki no tala nabo kende gauche droite mutu osala oyo azosala nga na kopekisa mutu kala vite po eza permis est-ce que so oza défenseur oke matanataki moke nga na kopekisa nga kola équipe donda na ndenge na yebaki so topolio nde oza kama kamu nyonso nde toza na kongo ya mutu sala oyo olingi me nalingaka te bobebisela bato bashema bokosela bato likambo na kongo ya nzambe po tovivre mpo na nzambe na yina mutu azoteya mazosala makambo mabesi ma bible vraimen natambola na moyibi ke mutu akosala na double face naloba nopolele poso atambola na moyibi nayebi azala ne moyibi ngolo koyinda soko achange mbala moko ke otambola na mutu ozomele mbondo na bible nzoko nde ta biloko aboye olobaki basi pourquoi kongo eza na difficulté comment ozotala naloba no frère oyebela eloki mpasi te osaka na komba kolo moki na place oyo ye moko atindi yo te tala naloba no frère kombele bafamille ekoti conflit likolo bateyi bodivisa famille ya bato oyo ameki kozwa moke bopesa conseil ke yina bango koma bokoyebisanga na yina bato tokola na bango napesa eglise confiance mpo napiaka bino mabonza na dime mais baoyo yanga bakembaka me omomo nzambe asalinga na zwa mais na vie mateya ninyo tala bible ko bandeko bateya boye wapi oyebi makambo osala oyo nayebi te nzambe alimbisaka soki nga nana erreur vraimen alimbisanga soki bino bochange ndeko kosakanaka na kolo mokili te naopesa conseil na satana nzambe nde asala ye soki oyebaka te satan bima briske toko bakuta oka bamasa te basala ye kosala po misi bandenge nkomisi na koteya bino rolo auta wapi abimela wapi ntina na ye nini yoko ti satan kotomboka na lola sa permission kolo mokili nyonso ekomela ye na bano vérité eya role baimpose asala ndimanga tala kolo mokili aza na bamawa ya kolo mokili edubla tout nafungolo vérité bato oka babiso tokokoma na bajo lelo te nga moso na cheke nga nakokoma te oyimino bosaka na vie domoni oka bato kokosa boya basengi benegi pourquoi boye pourquoi makambo batindi tozosala comment moto ozotikanga ndoluka mbongo ayeba kopesa mabonzo alobi okangi ya coffrage toboyi te coffre mutu 1 mois 2 mois tinsundola bango comment paye eza na manko ose mutu keyo nzambe asinga yo kobonga wi ya kobonga mena nini epe so bata mutu moko te obino nyonso bokobonga toboyi te eza prophétie kondima yaya na periode bato nyonso kutu yeso atambolaka na bango boye paye na babongaka te na banove ndimanga premier kobonga nga moko fona pesa yina nga structure ona otambola fo fona bando kolula mini fana bomba pe koma 10,000 fona zoka 10,000 lancha ngo pe ne konte pe koma 100,000 et puis na koma na 100,000 buzo ba mama sa pembe ndeto na kolangwa langwa na kata so na komela moko pona mabibi na longo na vina nga concentration ponga mo so na pesinga sécurité muto ko bombela nga moko azate na ta kitata mande fete to a jezoke na ko zanga charge na 50 mutu te na mi bomba ko bonga na fiango na lo ba no clair soki te okotanga ba verset to betelo maboko okoganga ba prière to ba alléluia mais pona kolia okosumba mosomba okondima te mtotala na ba no vérité kokoma lobi eza folia sans kolia kokoma lobi te soko komi oza kolemba lemba po koma une semaine felo ko talibu on otamba kana ba checking pour tata masiba mama lek o 2022 kolambe komi a passe ndaka 4 personnes ba komochaka ekolo moko plus yo quel enfoutement ngapelo kwa ngana pimera na fala fana kopimelo fera fala oyeli ni lero lokose ozongana nga yoso chama fufuna mo ozo chama fufuna moto sali 4 heures du temps na makale zo chauffeur zo tokate so na baliki mukemke na bakisi mai na wengi mukena bakisi mai yo ozelango e comme yore moko mais fufu ya umeli o tu nango ya yo o tu nango par rapport à quoi beta masela famille si manjela zonga e umena moto ya yo nini eza nzungu andako na moto andako tika ngo fana ngo wana uolema bituna tuna yo yo kota na programme tala na yebisa yo tala na pesa oinga ngana tekini na sekina ngana sekina tala na oke no somba fixa lokutaka na kosa ko pakola po kiso kiso la fixa ba ke o maya ko fina loko ala ko pesa finanga mukiao okataki ya fufuka nga finanga mai mukiao na simisho mai ponge finanga lokolo ozokamwa kala finanga lokolo yo tango okenda to bandeli ma sika ayebisa yo okota programme etali yo te na Congo to bomba yo kola biso to kemba jamais oza monde intérêt oye na mungwa ozuma alpek mikolo komisio ke tala bato tango to soba ke ndeni yo no banda nani bobo to baka na ndo kabela mwana
Et au moins, nakobota te me na bengi na mwana voisin, na teloka teste. Ta mwana bisoye, c'est mon gars misi 1000 façon ba biscuit, wana bandia. Nani etame fufu pete ya tantina liate. Pour pesi de ami, Romeba et ba kisami. Mutu malonga ye, ti suka ko tata 4000. Comment tu bani makam? Apondo ngo pe mikolo ka pamba boy. Tom sel ba mako ko ezali. Oka ngape ba nyongo na na oteke ka yo. Ke ba sema ka ya 3000. Oka mutu malamu ye. Poussa mesa to le sikama. Ko mi famille. Na ye bisayo. Na pesa ba shema tala Kongo katika pamba boy. Oko ka vena sele na tinike za ba voisin tu mesa anda. Baka solo ndenge kota kawa. Faut ba cheba claustra. John Mbimi Nanda, na côté sur la voie, Sakana yo, Omboka, na Konda Ponayo, Zamba Pambola. Merci beaucoup, c'était un plaisir de passer une émission avec vous, Papa John, Pasteur John Tolia Pété. Vous avez un dédicace. De quel savoir que Mikolo Mel Parfum na Paris. Ce beau numéro, il y a un fourni de parfum qui toque la qualité. Hermès, Givenchy, Jean-Paul Gaultier, Yves Saint-Laurent. Sur Benga na plus 33 74 97 80 162. Sur Benga Mobimba. Même sur en Afrique, au Benga bako tike loti na poste. Vraiment ba parfum moko kitoko Benga na lobi Benga. Et ça ba parfum moko ya qualité. Donc o alinga ko sala propre na ba solo kitoko yo yebi. Nzamba pambo na labine tout fort. Yangande ko Ricky Manzak. Ngumela Papa Emmanuel Miyuna na Oayo na Columbus, base Papa Laos. Sans oublier Marco Loco Mobala Blessing na Irlande. Zamba Pambola, Maman Stéphanie na France, Bambo Tebele, Bobo Tikel na Lelabino tout fort. Patrick Somao Mobali à Elodie. Zamba Pambola. Vraiment merci à toi. Maman Emi Oumela. Ok. Chaîne Abisopé. Demel TV. Demel TV, Zamba Pambola, base bo s'abonner. Et puis aye moko pe. Evelyne, maman na Evelyne, maman na Keola. Maman na Keola, Bambo Tebele, puis yemo na Simba Billy Zalaki. Merveille. Merveille base. Et puis na batutu bazali awa. Tu l'as pété na biso yango yo. Numéro na boyebi plus 243 84 55 18 112. Vraiment merci. Ok, voilà, c'est un plaisir de passer l'émission avec vous. Big dédicace à toi, ma copine Monica Asseg Feza. Je te salue, de gros bisous à toi, je t'aime beaucoup. Maman Mayang Elisabeth, la maman de Jordan, ainsi que Jess Morgan. Je vous aime beaucoup depuis Londres. Je vous salue, je salue toute l'équipe de Mel TV. Je salue ma concert Cynthia, la petite beauté, la petite pembote. Ouais, zombie si ma caméra, merveille, Denis merveille, na petite beauté. Alors, notre chaîne de Mel TV n'a pas seulement un compte YouTube, si je peux dire, à un site web www de base à London. C'est ça, www de base à London. TV, voilà, TV et consort. Et puis on a aussi notre page Facebook de base à London TV. Pas beaucoup de informations toujours. Oh, il y a Mboka, il y a musique, divertissement et tout consort. Alors restez branchés sur toutes nos différents sites et vous ne serez pas dessus. Nous vous aimons énormément. Likez, partagez, aimez, abonnez-vous sur Mel TV et vous ne serez pas dessus. Je vous aime, de gros bisous. Au prochain numéro.